Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino basango oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tozali na basango oyo tokopesa na bino ya mbote ezali bongo sango oyo tokopesa na bino ezali tokotalisa na bino ndenge nini Monsieur Richard Lumumba asalaki ba déclaration na ye na liboso ya caméra ya Monsieur Wechi na plateau na ye pe tokomeka to kota na mwa masolo yango pona kobimisa ba élément oyo ezali bongo essentiel pona kotalisa na ba congolais ndenge nini bato ebele lelo bazali kidiba bazali kotourner kaka esika moko pona nini po ete ba discours oyo ya ba soi-disant ba opposants congolais oyo bazali ko distraire bango bazali ko faire stationner bango kaka esika moko yango ete ba cerveau na bango ekomi pe bloqué moyen basala quelque chose pona mboka na biso Congo ezali te parce que ba telemeli kaka ba idée ya bato moko boye soi-disant Congo po ebonga il faut Tshisekedi, Congo po ebonga il faut Ngwanda, Congo po ebonga il faut moto boye yango ete lelo tokomeka tolobela ba makambo ngo pona ko lakisa na ba congolais ndenge nini bazali ko tourner kaka oron au lieu ya kotala ndenge nini bakoki kosala po ete mboka ekende liboso mais bango bazali kokanisa ete makanisio bango bazali makambo bango bazali kosala na makanisio bazali na yango ya kotelemela kaka ba maloba ya kotelema kaka pembeni ya maloba ya ba soi-disant ba opposants congolais nde eloko ezali kosala ete ba évoluer te mais ya mbote tokota na kati ya masolo ya ndeko na biso Richard Lumumba tokozwa nano exemple moko mwa moke po ete exemple wana ezali penza capital bandeko po ete tango tokoya kokota na kati na lisolo ya Richard Lumumba nde tokoyeba soki Richard Lumumba azali na raison to Richard Lumumba nde makambo ya lobi atape à côté pona touti komona pe ndenge nini bato basali ba commentaire na ba message ya pesaki na émission ya Monsieur Wechi tomoni ba mosusu ba critiquer ba mosusu ba lobi azali vaurien ba mosusu ba lobi ete azali moi petit moko boye pourquoi azali kolinga koloba loba ba misusu ba lobi ete akomi kolinga ko se faire voir pe ba mosusu ba lobi ba makambo ebele yango ete sikoyo tokosala émission po ete biso lokola tozali bato oyo tango tolobaka mokili il faut eyeba eloko nini oyo ebimi na minoko ya bato pe biso tozali bato oyo esika bato mosusu bazali kokunda ba makambo mosusu oyo bakoki koloba mais bazali kokunda yango biso tokotombola mongongo pona koloba yango mais yambo te tokota na makambo ya ndeko na biso Richard Lumumba ezali kopesa mawa mingi bandeko
soki lelo bazali ko benga yo combattant ndeko ezali mawa mingi soki oyebi ete ozali moto moko ozali kosala politique na ndenge ya logique luka o changer ata kombo babengaka yo ata kombo mosusu po ete combattant ekomi deja eloko moko ezali komona na lisusu kitoko te na miso ya bato mpo na nini tolobi boye bandeko nakomema bino moke na Canada bandeko ndeko moko avandi na Canada soi-disant ye azali combattant ya Etienne Tshisekedi mais bamakambo ndeko oyo alobi liboso ya kamera bandeko epesi mawa pe pasi kaka ndeko ndenge bozali komona na bilili ndeko yo avandi na Canada mais ezali kaka nzoto nde moto evandi na Canada molimo na ye na cerveau na makambo nyonso soki azali moto ya Kasai c'est que esprit na ye ezali kaka na village esika auta donc ezali kaka nzoto bozomona kaka moto aza na Canada mais nzoto na ye esprit na ye ezali na yango penza na Canada te yango na tozali koloba bandeko mingi baye kaka poto po ete occasion epesamelaki mais makambo ebele ezali koéchappe bango okomona mobali boye mbinga mobali otali olobi ete mobali penza yeyo mais réalité bandeko tango ozali kotala ozali komona ete mobali pamba raisonnement bandeko raisonnement penza ndenge balobaka kufu antina moto avandi kaka na Canada po ete azwaki occasion moko bakomi na Canada mais banda kosolola na ye bandeko tango mosusu bato mosusu bakoloba ete ndenge nini mama Rosalie azali koloba babiloko ya boye mais nakoyebisa bino bandeko il faut boyeba yango ete mwana mobali oyo avandi kaka na Canada po ete occasion epesamelaki ye mais azali na ye koankese rien ke lobi soki akei mpe Kongo apesa implice mpo na nini bandeko nakoyebisa bino eloko moko bokokamwa tala moto avandi na Canada na pays développé esika azali na baposibilité nyonso ya kozwa bainformation mais yoka azali koloba nini azali koloba ete pasteur moko na Afrique du Sud Bishop Élysée alobaki alobi ete pasteur Ngoyi Mulunda akendeki kuna po se faire enrôler ba congolais afuta bango bambongo po ete basala ba tricherie kuna na Afrique du Sud bandeko yoka moto avandi na poto alors que ayebi ete ba diaspora congolaise ba ko voter te mais siko il faut bomituna modèle yango ya tricherie ongo bango baza koloba ete bake kosala yango na Afrique du Sud mais siko ndeko il faut mituna bake kosala yango na ndenge nini pona penza yo kanisi ete po basala tricherie na makambo ya vote il faut ba futa kaka ba billet avion bakende na Afrique du Sud yango na Afrique du Sud ba congolais baza nombre boni yango tozali koloba bandeko bato mosusu bavandi kaka na poto atika bavanda pe soko olandi kaka na maloba bazali koloba na raisonnement na ezomona kaka moto akomi Canada kaka po occasion epesamelaki me na mutu eloko te na mutu eloko te bandeko nakolakisa bino mpe nakodemontre yango ke avandi na Canada tika kaka vanda me na mutu na ye aza na eloko te ezali kaka nzoto nde eza na Canada me makanisi na ye ezali na yango na village na mboka esika botama soki pa utaka na Kasai soki pe wapi donc na village po ete avandi na poto mazo comprendre rien aza koloba pe malamu alobi ete pasteur soki soi-disant Bishop Élysée alobi ke pasteur Ngoyi Mulunda akendeki kuna na Afrique du Sud akei kotrike ba élection bandeko oyebi ke ntango navandi mpo nalobi tala bato mosusu bato yango bango oyo ntango tolobaka ete ndeko ye na poto luka oyo aprendre oyo mpenza alakisi ete avandi kaka na Canada po ete occasion epesamelaki ye okomona boye mbinga mobali otali bolobi mobali yeyo me vanda na ye oyo bamibali ya boye okoyoka ke basi oyo ya mayele mpenza soki ata alingi ye libala wana ekokende ata 3 mois te po ntango mwasi akoya kodécouvrir kaka akoya kose découvrir kaka ke
cerveau na ye ezali tu mbwembwe mwasi akosala tu atika ye akende. Bandeko bolanda nanu extrait oyo ndenge apesi explication mpona Pasteur Ngoi Mulunda. Bolanda ebongo sima tozongela masolo na biso. Papa Botamba, ba image s'il vous plaît. Qui est là? Tu dois comprendre que bango ba toucher parce que au moins le corps ba ça comprendre que papa tu ça prouver na ba terrain na ba est na ba ouest kuna ça prouver population na ye. Ya mono moni bazo to moni kutu na Afrique du Sud dernièrement yo kana apprendre le sous quelque chose. Ba uto kanga Ngoi Mulunda akene na Afrique du Sud no ana kende ba cop na ye soi-disant ya kosala ba tricherie. Soi-disant ya kosala ba tricherie na ye to moni bango ba lobaki très bien. Soyons-nous clairs. Bango ba lobaki très bien pe bazaki clair en disant que biso ba diaspora to ko voter. Mais ce ko landa ba de kona biso ba ya Afrique du Sud. Pasteur c'est quel pasteur? J'ai oublié le nom du pasteur. Pasteur Bishop Élysée. Aouti ko sala film moko boy na moi en tout cas j'ai beaucoup regretté. Aouti ko lakisa na ndenge Ngoi Mulunda kendaki na kati Afrique du Sud pona ko somba ba vol, ko somba ba voya ya bande ko na biso baza ba diaspora tandis que bango babi que nous les diaspora nous n'avons pas droit à la vote. Mais ozomona ke mboka wana bazoluka kama kiletanga. Bandiko babolingo bino moko boiti kolanda boiti koyoka ndenge nini moto avandi na poto na un pays développé o azali na possibilité ya kozwa ba information na ndenge ekoki na niveau international. Mais tala kaka ndenge nini azali kokota donc kotika makanisi na ene information ya Afrique du Sud ya lokuta pe kutu bandeko. Ezali pasi mingi pe mawa po mona kanga ete batu oyo Tshisekedi ya komemela biso na Congo yokana na zolo ba ete na yokaki information moko na zwaki na yokaki ne pasteur moko na Afrique du Sud soki benani Bishop Élysée alobi ete Pasteur Ngoi Mulunda akei kuna po ete akende kosala soki ba makambo nini asa enrôler ba congolais ba tala nanu babilo kwa zolo babandeko moto azali wapi na poto sans même raisonner azako loba ngo pe liboso ya caméra bandeko yanga tolobi ete bato mosusu komona kaka ete avanda kaka komoni kaka moto aza na poto mais vanda na esiko banda kosolola na ye nde okoyeba ete te cerveau na ye tikala na yango na Congo. Donc nzoto nde za kaka na poto mais cerveau etikala na Congo po ete moto aza ko raisonner kaka on dirait na ba moment ya oto salaki ya ba 32 ans na ba Mobutu. Esprit bloqué quelque part. Et puis bandeko babolingo tango na monaka bato bazali koloba ete bango nde bato mayele o bato IDPS bato mayele. Mais na kamwe mingi ngai mama Rosalie tango bato mosusu balobaka ete ngai mama Rosalie na yebi koloba français te ndenge selo bato mosusu bakaniselaka. Mais ngai na kamwe pona nini mwana mobali oyo azali moto oyo bazali koloba ete azali soki membre na kati ya parti ya IDPS. Mais yoka eloko moko alobi bandeko likambo ya kokamwa alobi boye ces gens-là ne veulent pas nous coûter bandeko boyoka nan alobi ces gens-là ne veulent pas nous coûter alobi kutu ne veut pas nous coûter na zongeli ndeko mobali alobi boye ces gens-là ne veulent pas nous coûter alors que nga na yebi balobaka ete ces gens-là ne veulent pas nous écouter. Mais il alobi ete ces gens-là ne veulent pas nous coûter. Bandeko yangala nazali koloba tango ba Tshisekedi bazali kolinga kozwa pouvoir na Congo pona nini bayebisaka bato oyo bazali na poto te mais bandeko bino bokomi na ba pays développé bosala makasi bo s'intégrer boyekola ba langue malamu po ete lobi nde boko kamba Congo batikaka bino kaka na ignorance pona nini po bayebi ete soki boza na ignorance oyo nyonso tu bakobanda koloba ndenge nini bakobanda komanipuler bino pepele bandeko nakokende mosika te boyoka un représentant ya IDPS na Canada yoka makambo aza koloba
ces gens-là ne veulent pas nous coûter. Ah, na ebite. Français ango na yoka, mais oya mbalo bandeko. Et pesi ngai penza moi vertige beti ngai tina dikosi bandeko. On a dit que ces gens-là ne veulent pas nous écouter. Voilà. Français zako lobama pemo lolemu pepele. Malgré bato balobaka, mais oyo yoka kaka membre ya IDPS, ces gens-là ne veulent pas nous coûter. Ah te oya boye na posa ko sanza noze penza. Papa Botamba, tiela biso babilili boyoka ndenge nini moto yo azali représenté ya IDPS bato yo Tshisekedi ya komemela biso na Congo. Yanga na tolobaka ete bozali na ba pays développés. Bon apprendre quelque chose pour l'obinde bozali bino bato bozali ko se prétendre ete bokamba Congo. Boko kamba yango kaka na kibolole boye. Boko maka elengi kaka soki bozwi mo caméra boye koloba tango pe bolobaka ba makambo yango boza kolobaka kaka ba bêtise na ba bêtise tina te. Papa Botamba, ba image s'il vous plaît. Ces gens-là ne veulent pas nous coûter. Ces gens-là ne veulent pas nous coûter. Ces gens-là ne veulent pas nous coûter. Ezali mawape pasi mingi bandeko bino moko boiti kolanda. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie kaka ndenge uiti koloba ya solo penza ezali na bato mosusu okomona bango kaka nzoto ezali na poto. Okomona kaka monoko ezali koloba naza mwana mikili. Ngai mwana Panama. Ngai mwana ya Canada, ngai mwana ya États-Unis, mais banda ko solola na moto azali koloba ite mwana ya Canada, mwana ya États-Unis, mwana ya uboye, mwana ya boye. Okomona ete yo moko komi komituna yango ete poto yango ayaki. A profiter penza na nini, azui penza nini. Mais okomona ete bango batali boso baza ko sala makelele pona ko lakisa ete bazali ko bunda pona Congo. Mendeko okoki ko bunda pona mboka na yo te sans que yo moko yeba nanu histoire ya mboka na yo. Yango no moni mingi baza ko sala kaka liki yango ngulu bakomi ko confondre même la démocratie na criminalité. Bango pona bango démocratie lingi koloba ete soki motalobi ete nazali pour Kabila kende na balabala banda ko beta ye menacer yango ete tango na yoki ba déclaration ya monsieur Richard Lumumba na sepeni na yango makasi parce que mbala ya liboso na moni moto oyo babimisa ba idée penza ke ya lutte pona Congo ke azali ko déplorer situation que ndenge nini ba combattant ba koma ko agresser batu physiquement mbala ya liboso pe na féliciter ye makasi Richard Lumumba na féliciter yo makasi parce que likambu ya ko agresser batu même ba presse ya ba congolais ba site ya ba congolais même ba journaliste congolais soki bazali devant ba combattant balingaka ko lobela point wana te. Il y a problème, il y a agression. Ndenge ni bazali ko agresser batu banini. Bango ba préférera nini ba betela ga ba combattant maboko, ba betela ba masolo mosusu. Mais alors que ba point o bango ba ko lobela oyo yo bimisi, il y a ko agresser mutu physiquement bandeko. Et jusqu'à présent pe baza ko yeba teke ba makambo bango bazali ko sala, ezali punissable contre la loi. Vraiment. Yango ete ngai nazali koloba ete bandeko ba bolingo tango tozali komona bato bazali kobenga ba combattant bazali koloba ba makambo ezanga tina bazali kosala bisala sala mais olia koloba kaka tokende kobunda pona Congo tokende kobunda pona Congo tozali na ba journaliste ya bonia na poto mukoloni basi basala émission basala sujet pona koloba kaka uniquement ndenge nini ba combattant bazali ko agresser batu. Alors na ba journaliste mosusu ba koma pe komona ete
agression c'est normal mais baza okomona bango na mission na bango démocratie na Congo ezate tolingi démocratie mais tangu ba combattre bazali ko agresser bato na poto est-ce que bomona ka système wana ezali ko faire partir ensemble dans la démocratie bino bozali ko loba bango moko bato bazali ko loba na Congo démocratie ezate mais rythme o bango baza ko mema wa ya ko agresser bato ya ko beta bato wana ndezali démocratie yangana tolobi ete bandeko ezala bato mosusu bazali kaka na poto po ete occasion epesamelaki bato bakoma na poto me makanisi na bango eza nango na Congo kuna ekomi nanu na poto te bamakanisi na bango baservo na bango eza nanu na Congo ekomi nanu na poto te meme ekuti na bato mosusu na Congo baza koraisonne kitoko bango mpenza makanisi na bango ezali na Congo me na kati ya bavillage na fin fond ya bavillage tala kaka mutu munene boye aza koloba pe représentant ya IDPS mais yoka biloko azoloba on passer ngoyi mulunda kendeki na Afrique du Sud akomi kuna keko sala te po affaire enrôler ba Congolo bazali kuna po basala tricherie yoka ba biloko mutu aza na poto na Canada aza koloba ça même raisonner est-ce que mutu ya boye aza penza na mayele penza oya ta mwana ya ngai akoko raisonner ne titato yote Ozoka kaka pena ba langage yango. Ces gens-là ne veulent pas nous coûter. Wana français nini wana. Yango nde bokende ko kambela na yango Congo. Tango bolobaka ite biso bata radio Zoomel 1000 tolobaka français te ban mais na seka kabino. Tala bino moko ba français boza koloba bandeko. O penza même na bato ba sala lopoto soki balamusi bango lelo o bakufa kala soki balamuki bandeko. Na banzi ete baza capable ya kolelisa bambata na matama ya tatoyo po français boye penza ta kutu o balobi ke mutu wana yebi français malamu te mais oyo phrase oyo penza tato a utiliser le bermagate ces gens-là ne veulent pas nous coûter pona koloba kaka ces gens-là ne veulent pas nous écouter et eza pe kaka pasi nde Congo yango bongo kende ko kamba yango boye ezali mawa ba Congolais bino moko bomonaka modèle ya bato yango ndenge bazali yango tolobi ete Richard Lumumba ba makambo uti koloba epesi esengo mingi to komona ete ba idée ya bia zalaki na yango mais loko nini eza ko bomepa ya ba Congolais toza ko remarquer te ezala epai ya ba journaliste belé même na remarquant même epai ya monsieur Welch to remarquer que soki ozali na plateau ezala ya monsieur Welch ezala na plateau nini soko bandika ka koloba ba makambo bandiko bimisa ba vérité ya mabe ya Tshisekedi okomona info journaliste kata yo na remarquer pe monsieur Welch azana biloko wana soko bandiko loba pona mabe ya Joseph Kabila wana moni monsieur Welch avandi nie atikeli otanyo soto loba na yo ndenge olingi mais soko bandiko toucher ka point ya Tshisekedi na ndenge ni Tshisekedi aboma batu ndenge ni Tshisekedi participer na ba merde wana moni monsieur Welch akomi ko sala tout pour luka kata mais finalement tozali siko kotuna bozali sikoyo na affaire na banani po ete ndenge bino bokomi kobanga boy alors bokanga na bino kaka ba radio na bino yango bolobaka susu te bopesaka pe basango te bokanga yango parce que esika oyo bino boko kofungolela peuple ayeba vérité koloba le passé ya mutu bino mpona bino koloba le passé ya Joseph Kabila wana nde c'est normal loba na yo mais soki bakomi koloba le passé ya Tshisekedi wana nde komi tabou omoni ndenge bato baza ko comprendre pe fonctionnement ya musala na bino ya presse te boza ko limiter musala na bino sans ke boyeba alors que musala ya journalisme ezali na limite te journaliste ezali mutu moko oya kota ka bisika ne supona ko bimisa na même ba makambo yo ezalaki déjà ya kolala atomboli yango pe alakisi vérité mais bino boza ko bomba ba vérité ya papa ya nani ya Tshisekedi bozali ko bomba yango boyebisa biso quand est-ce que la presse congolaise est ko tombola mongongo un jour pour loba ba vérité ya Tshisekedi. Donc quand la radio Zoomel 1000 ndem to ko loba yango donc ce que comme pas bino babandi ko tel au moins hypocrisie za mabe botika hypocrisie ya mona moniete biso ba congolais toza ko avancer te pona nini soki ezali pona Tshisekedi babandi ko telisa makambo nyonso ya mabe Tshisekedi asala
wana komona ate totika babiloko wana esi eleka baza kutu premier bakanga omitif mpona Tshisekedi nde koloba le passé na ete koloba mabe na ete mais soki ekomi mpona koloba bamabe ya bato mosusu wana moni ele bango nyonso tu batikeli yo ta loba mona o ndenge olingi mais soki obandika koloba mabe ya Tshisekedi bakomi kosala eti bakokatakata yo hypocrisie yango nde moni mboka na biso ezokende na kokufa mboka na biso ezokende kokufa mpona boye bandeko nakopesa bino exemple moko napesi monsieur Richard Lumumba raison mpona nini eloko oyo bato mingi balingaka kose pose question na yango te boyebi ntango Mobutu ekomaki na moment moko ntango baye kokotisa démocratie ntango bakotisi démocratie baye kosala donc parti opposition baye kosala iferi wana oyo basalaki banguzi Carlibon bazalaki na kati bato presque ebele bazalaki na kati oyo bayaki basanganelaki na baTshisekedi mais bato wana nyonso to basanganelaki na Tshisekedi moko na moko bendana na bamarke na bango eloko etindaka bango mpe babendana ti lelo mpe lokola mpe bapapa na biso na bazalaka mitema mabe baloba te babomba yango alors que il fallait babiloko bongo baloba po ete lelo bato mosusu bakomaka koloba na sese Tshisekedi nde asalaka boye Tshisekedi nde asalaka boye alors que babiloko bongo il faut bolobaka po ete biso bajeune toza koya lelo toyeba esika nini oyo bazali kobenga basoi-disant opposant congolais bambeba nini basalaki lelo tomoni Justine Kasavubu bango nyonso bazalaki pembeni na Tshisekedi na moment wana mais eloko babendana bango nyonso bakendaka kaka na Kinshasa kiboya ata moto aloba te mais mpona nini bino bakongole ntango bomonaka mabe ya bato wana olie boya boloba ete tala boye soki biso tobendanaka ezalaka mpona bozwi bokamati bobombi lobi bakozwa bapesi ye mboka ntango mabe kobanda komonana ande bokomi koya siko mpona koloba tozalaki esalaka boye biso toyebaka bani mais alors que c'est le moment yango oyo ntango baélection elingi ebanda il faut kolakisa mabe ya moto mpo ete soki azali na mabe na ye mpo ete peuple acomprendre bokoya so kotia peuple na kati ya berere bato mingi bakomaka ko Tshisekedi Moïse mais toloba ete bato nyonso tu ya opposition o bazalaka pembeni ya Tshisekedi o lelo bendana toloba ete bango nyonso tu kaka nde bazalaka mabe nde Tshisekedi nde azalaka kaka mutu malamu bandeko bomonaka mosika Tshisekedi asalaki makelela mama na biso violet bazaji violet kuna na este mama na biso bazaji violet kuna na este yango te il faut tout ça là agangi tala tango avion azwaki na Afrique du Sud ezalaki bake na mwasi na aza na ONG ya mobimba bandeko ya ndambu te me ya mobimba o ba Belge na ba mindele msusu bapesaka ye badon bakei kuna na este bamemeli bafemme violette nini Tshisekedi akomi na este akendeki na este boyebisa biso ata mokolo moko ta leki akende kotala ta bafemme viole wana me bandeko eza babiloko ezali komonana me kongole alingi kolobela yango te alors komoni te bazali koutilize kaka kombo ya bafemme viole mpona koluka baintere na bango oyo makambo tozali koloba ezali capital bosa kokangaka te bafemme bamama na biso viole banini mais yo moto oza koloba ete démocrate olingi peuple congolais yo moto bande kokanga ete bamama na biso viole mais okomi kuna na este olongwe mpe na este yango bimi sans même okutana na bafemme viole bandeko ta bino moko tokoexplike yango ndenge nini oyo nde akoloba ete Tshisekedi azali na amour ya peuple bandeko bomonaka mosika nzambe aza kolakisa biso bilembo Tshisekedi aza koluka baintere na ye alingi peuple congolais te bomonaka mosika bandeko ezali mawa mingi mpe pasi mpona komona ndenge nini kaka bakongole moto bazali koboma bandeko na bango agangaki awati bafemme viole ya banini mwasi na ye aza na ONG bandeko waloba ta bo tokola toza kokende na este ye mama ya ONG mobimba aloba ta bo na pase ata namemela ata bango basachet ya sucre ata bakafe banini namemela bango ta mwa babiloko mwa moke comme symbole basali yango te bake na este basali kaka badiscours na bango mpe babimi bakei mais kaka bango bata liboso bafemme viole bamama na biso bazali viole aboye mais basali acte nini
mais tala bato bakende kosunga ba maman na ba wera sona banani boza ko incriminer bango pour rien bandeko Tshisekedi alingi Congo te azali hypocrite naza ko yebisa bino ke Tshisekedi nde alingi malheur ya ba congolais azali ko kosa nzambe ako confondre ye bandeko ba bolingo na tango oyo na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso babilili totala intégralité ya mobimba ya monsieur Richard Lumumba ndenge nini apesaki message na message oyo esali kitoko na matoi na sepeli na yango mingi po ete mbala ya liboso na mona ete moto oyo azali ko réclamer changement na Congo aye koloba penza vérité pona oiteli Etienne Tshisekedi pe na regretter kaka po ete ekomaki soki aza koloba naza ko remarquer on dirait que Monsieur Wechi aza kosala neti kokata ye ba parole et puis na moni Monsieur Wechi soki baza kotanga komba Tshisekedi aza kosepela te po soki batangi mabe ya Tshisekedi Monsieur Wechi aza koloba ete yo aza koloba mabe ya Tshisekedi mais Kabila pe non Monsieur Wechi soki moto aza koloba likambo eza na motema na ye tika ko bouleverser programme na ye tika loba oyo ezali ko uta na motema na ye parce que yo soki baza koloba mabe ya Joseph Kabila to mona raté siko loba ete lobi mabe ya Joseph Kabila mingi loba pe ya Tshisekedi non jamais alors que tika babiloko wana ozali kosala bato bazali ko comprendre yo déjà babiloko ozali kosala ezali malamu te Monsieur Wechi il faut emmener lit na yo na ndenge moko partialité il faut ezala soki bazali koloba mabe ya Tshisekedi tikela mutu ta loba lingi koloba te soki mutu wana bandi koloba bandi pe mais yo lobi siko ya Tshisekedi ebongo ya Kabila non yo ozali journaliste yo koyoka po ete mpona nini soki bazali koloba po naza kokamwa Monsieur Wechi yo za ko yebisa Monsieur Richard Lumumba olobi na ete yo lobi pe mabe ya Tshisekedi loba pe ya Kabila non oko koloba bongo te po ete na plateau na yo wana oyebi batu boni o baleka na baloba mabe ya Kabila ya Joseph Kabila oyebi yango pe na kamwe ndenge nini matoi na yo pe etonda yango te moza ko réclamer susu mabe pe ya Kabila oza nango kutu besoin omoni tala ba erreur oyo Tshisekedi asali erreur po mona ete un démocrate mais aza ko raisonner te ake koloba na kinduke moto oyo alobaka lingala te seka aza mopaya mais eza kokamwisa parce que eza na bato mosusu baza na kati ya Congo na baza na ba région okomona ete lingala mpe bayebi yango te donc baza bapaya yango toza koloba Tshisekedi aza komisambwisa sanke ya miyeba bomoni ndenge bamama ya Kindu basiliki bomoni parce que maloba na ye moko nde bomi ye yango na omoni bokomi kokosa te non ezali boye te botika Tshisekedi asali erreur yango na omoni ete tala nzambe ndenge aza koconfondre bino avion baaméricain bapesi avion na ye tala avion ngo badele na yango ekoki ezongi na Afrique du Sud boteli misu heureusement que Joseph Kabila aza na motema malamu soki ezalaki Tshisekedi e soki ezalaki Mobutu na ntango wana bango na bangwanda Tshisekedi alingaki na banzi alingaki azonga na makolo kobanda Kindu ti na Congo mais Dieu merci nzambe apesi biso président moko aza na motema malamu ayebisi gouverneur na Kindu alobi ete sala tu Tshisekedi azwa moyen de transport po azonga na akende ti na Kinshasa nde gouverneur azwi débloqué montant basombeli bango tu batike baza kokende ezali soni humiliation yango tolobi botala bato ngo bakokamba Congo bakokamba yango na désordre ya boye ezali mawa pe pasi mingi papa Botamba ba image s'il vous plaît ya ndeko na biso Richard Lumumba na ba déclaration na ye asalaki Richard Lumumba donc navandi na Luxembourg France donc je suis à cheval entre les deux pays. Richard Lumumba oza mwana Lumumba ou bien ndeko ya Lumumba? Non naza mwana Lumumba te naza ndeko donc papo ya ngai aza leki ya tata Lumumba ya suka donc nakoki koloba papa kulutu. Aza papa kulutu na yo tomonaka yo na Facebook tout le temps combat na yo ezalaka nini oza kaka na lignée ya Patrice Emery Lumumba ou bien au devia mwa muke? Qu'au dévier je comprends pas trop dévier mais tout ça toujours na lignée wana donc
panafricanisme. Lelo yotala biso oyeli biso nini? Ben lelo toye tosolola makambo oyo babengi na lopoto politique générale. Donc ya mboka pe ya l'Africa mobimba parce que biso mouvement FNK donc Front des Nations Congo et ça mouvement panafricain et ça na ba nationalité oyo nyonso ya l'Africa, mais je penserais que tout le mingi makamba mboka parce qu'on a des échéances un peu importantes qui arrivent. Oui, pour na makamba mikolo yo tozokende ba élection d'après yo omoni yango ndenge nini bazoloba Kabila aza rwandais pays na biso eza occupé mais dans l'entretemps papa Etienne Tshisekedi akiba élection na un imposteur likambo wana papa omoni yango ndenge nini il fallait une dépêche bakende élection ou bien ba boycotter ba élection. Ben nakanisi papa na motuna wana je veux pas trop rentrer dans le polémique il y a rwandais pas rwandais ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui va changer le Congo parce que depuis Congo et Bandaki Congo Mobutu a travaillé avec les Rwandais, Kabila père a mémé les Bisoba Rwandais, les fils l'armée Mobimbe Rwandais, donc le Congo. Chinois. Voilà, donc le Congo a toujours travaillé avec ces gens-là, Rwandais. Donc maintenant, savoir si Tshisekedi a raison pour qu'il y ait une élection ou pas, pour moi, à mon humble avis, je pense que les politiciens en Mboka jouent un peu trop avec le peuple. Donc, élection ou Ezoya, pour moi, c'est que du mascarade, quoi. Les vrais enjeux se cachent derrière. Olobi, les politiciens, bazo sakana na biso, lingi koloba nini? Ben par là, papa nakanisi bato yo balanda kanga mingi na ba internet, ba conférence, Facebook, Twitter, comprendre si Kanazali, parce qu'il y a un problème qui se pose aujourd'hui. Ceux qui osent en dehors ou contre avis, il y a Moninga ou quoi que ce soit, tu es traité de tous les noms, collabo, des insultes, des menaces. Mais moi, c'est pas ça qui va me faire peur ou me faire reculer. Je vais toujours continuer à colober l'amour que nos politiciens nous ont induits en erreur depuis 1960 à aujourd'hui. C'est-à-dire Et c'est les mêmes politiciens aujourd'hui qui prétendent être sauveurs. Kengo, Tshisekedi, Kamere, Kabila, les 4 personnes prétendant au Yobazo une élection, pour moi, ils ne sont pas compatibles. Donc, ce qui est aujourd'hui 1960, on n'a pas encore eu, il y a des bateaux, Bazanet, Baboko, Pesabiso, histoire, parce qu'on a besoin d'écrire l'histoire du Congo. Pas l'histoire au Mundela et au Bambela Biso du Kolamesa, mais histoire, il y a Bisomoko Congolo, Komi. Et on n'a pas cette histoire-là. Et ces gens, Bakoki Kopé, ça dit cette histoire, c'est des Papa Tshisekedi, des Kizenga, les Bomboko et tout consort. Mais ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, ils ne nous ont pas donné leur rôle. Par exemple, le commissaire général Yambinja, ou Basala MPR, ou Pesa Mobutu pouvoir, parce qu'il faut savoir qu'il y avait des gens de droit. Il y a des commissaires généraux qui ont créé cette ossature du MPR. Mobutu n'était pas qualifié de le faire. Ce sont ces vieux-là, aujourd'hui, au commis sauveurs, qui ont fait ça. Et ça a une explication pourquoi et les comment. Tout le jugement, ce n'est pas le moment de jugement, mais juste explication. Tout le monde a un candidat, avant à poser candidature, on passe sa vie vraiment à la loupe. Son passé, son présent et son futur. Mais au Yabiso congolais, ce qui te le bito bando tuna motuna ya pamba. Okomi kolabo. Okomi kolabo, bakomi ko betayo, bakomi ko kaleba nana. Donc c'est malheureux. Tozope sa fingo na bato ba beta kabiso ya mukaka. Je vais parler dans les 4 candidats Oyo du jour au lendemain, dans quelques jours, bakoki ko kamamboka. Kamere, Kabila, Kengo et Tshisekedi. Pour moi, il n'y a pas de candidat crédible. Pourquoi? Parce que bon, il n'y a pas de candidat crédible. To bandana non, na moko tu analysé hein. Oui. Bon, to bandana na moko
opesa bargument na yo tobanda na nani Kengo par exemple. oui Kengo tobandi na Kengo Voilà. pourquoi il n'est pas valable Ben, Kengo il n'est pas valable. Pourquoi? Je pense que dans le moment où les Congo, on n'a jamais profité de notre pays. Depuis 1885, Oyo Batata, Oyo Zolo Milaï, ya Mindele, ya Kokabola, Afrique, Lokola, Gâteau. Depuis 1885, Congo n'a jamais profité. Et les gens qui ont profité du pays, ce sont les gens aujourd'hui, soi-disant, sauveurs. Kengo, il a travaillé des années avec Mobutu. On sait ce que les Mobutistes ont fait. Kengo, il était le premier ministre pendant plus de 10 ans dans Mobutu. Ils ont détruit les pays d'une manière que le Congo est un pays chaos. C'est genre de Kengo. Et à mon grand étonnement, c'est cet homme-là, président du Sénat, Bambongo, Baïba, Bato, Baboma, Bato, Bakangisa, on n'a pas toujours... Il y a des centaines, des milliers de disparus dans Namboka. À l'époque où Kengo était Premier ministre avec Mobutu. Pas d'explication, rien du tout. Et le Kepesa Kinga Mawa, Namonike, Tata Tshisekedi Daye, Bakutani na Kengo, la diaspora, c'était comme si Bazo Sepe là. Ah, c'est bon. Mais c'est Kengo là. Mais il doit nous donner des explications. Il doit nous dire qu'est-ce qui s'est passé pendant son mandat. Mbongo, Baïbana, Bamobutu, tous ces clics-là. Mais ces gens-là, c'est comme si Congolais, Salibiso, lavage des cerveaux. Et c'est les mêmes personnes qui sont venues, comme on dit, déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Ces mêmes personnes, Yeli Soussou, et c'est comme si Tolamouki, Tobosali Nyonso, Tokomi Kobete la Bango Maboko. Je passe à la deuxième personne qui est Caméré. Bon, pour la Kozonga Mouké na Kengo, on insulte Kabila des Rwandais. Pas de souci. C'est quand même une nationalité douteuse, il y a le président Nabiso. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Mais Kengo, à sa nationalité nini? Hein? Kengo, à sa nationalité nini Bandeko Nangai? Il faut se poser des questions. Toyamba cadeau empoisonné parce que aujourd'hui, emballage de Mouniango Ngeli, na 4 ans Kopola. Je passe à Caméré. Pareil. Cet homme-là a dirigé le Parlement pendant presque mandat, il y a mentor Kabila Joseph. Cet homme-là touchait plus de 10 000 € de salaire. Mais jamais étant président du Parlement, assis à sa motion dans le Parlement pour revoir même le salaire il y a des professeurs ou les médecins. Il nous a menti. Il a écrit un bouquin pour donner les éloges à Kabila, c'est l'homme bon, au Batangaki, ils savent ce qu'ils ont lu. Mais, et puis les loyers, il nous dit qu'il nous a menti. Et maintenant, ben, quelqu'un a Kosabiso. Basala que Mboka Bayibi Mbongo, cet homme-là a des richesses qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment expliquer ça. Et aïe. Et la même personne a dit que je vous ai menti. Il n'a rien fait pour empêcher les tueries, les viols des femmes, la balkanisation qui pèse sur nous comme l'épée de Damoclès. Les loyers a commis sauveur Yépé que je vous ai menti, maintenant je veux travailler. Donc, et puis nationalité naïe, toujours douteuse. Donc on a habité sur Kibiso congolais, on a hérité des Yaba étrangers. Donc je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ça, c'est incompréhensible. Troisième cas, les candidats Tshisekedi, par exemple, Papa Tshisekedi avec tous les respects. Mais Papa Tshisekedi, il est qui d'abord? Azamouana Mboka, Wana Tokokolo, ba nationalité, ok, 100%. Mais Papa Tshisekedi a participé dans ce qu'on appelait les conseils généraux, Nambinza, les manifestes de l'Ancélé, les Abango, MPR, les Abango. Quand on a vu Kimba Nania se faire pendre ici Kabatongi Lelo, stade des martyrs, on a vu ces messieurs étant ministre de l'Intérieur, comment je peux dire dans le poto solo la Naningala, c'est mieux. Balobara Naningala a donc il a promulgué, donc il a signé l'arrêt de mort pour pendre Batouana. Bon, on ne dit pas que c'était lui, mais il était ministre de l'Intérieur. Mobutu est mort.
Donc on doit se référer à des gens qui occupaient ces postes-là. Mais Tilelo, on n'a pas d'explication, on n'a rien du tout. Comment est-ce qu'on peut réécrire l'histoire d'un pays? Tant que bateau yo basala ke mboka wane comme aboye, on oublie complètement Makambu Basala et les lots, ils sont des sauveurs. Moi, je ne sais pas. Naïbité qui collabore sur qui Angouana, où je suis vraiment réaliste et j'ai vraiment des soucis de mon pays. Les gens au Lélo, on pense que c'est des sauveurs. Pour moi, c'est des, voilà, des opportunistes, des gens qui ont participé à la destruction du Congo. Papa Tshisekedi, depuis 1960. En 1990, avant la conférence nationale souveraine, Papa Wana Ifaye Bissabiso, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il a signé l'arrêt des morts de Kimba, Anania, Finan, tout ça? Mais il doit nous donner les explications. Mahamba, tu as dit que c'était Mobutu qui voulait faire peur à la population, politique de la terreur. Les Américains, Bazo Salango, Bazo Kouessa, détourne à Bango pour aller piller du pétrole. C'est ce qu'il a, Mobutu a fait. Mais étant ministre de l'Intérieur, donnez-nous quand même des explications. Tout le monde en France. Dominique Strauss-Kahn, c'était lui qui était Oualinga qui pensait remplacer Sarkozy. Mais ils ont sorti son passé. Ils ont sorti son passé. Alekine à jugement, Lelo, il est disqualifié de la présidentielle parce qu'il n'est pas propre. Mais biso qui te lobito bando tuna, kotuna, je dis pas, je le répète. Na makambo yozoloba wa. Makambo yozoloba. Etikali mutumoko avant de poser question. Tokomi na tour ya Kabila. Kabila Joseph. Nabangi Kabangi. Nabangi Hippolyte Kanambi. Bon, moi je préfère rester dans le droit chemin, dans la légalité, Joseph Kabila Kabange. Voilà. On se limite là. Pour continuer raisonnement na biso. Tatawana a sali 10 ans dans le pouvoir. Je pense que un ventre affamé n'a point d'oreille. Le lot, bon, on nous parle des 5 chantiers et tout ça. Déjà les 10 ans, je le confirme, c'est un bilan catastrophique. C'est honteux. Nandenge qu'un président, j'ai suivi la conférence de presse là, Yasukawa, il a donné plein de détails avec des choses, mais oui, mais peuple wana akokende kolambolaka ba mur ya ba hôpital o azotonga wana te. Akokende ko nguluta ba goudron azotonga nzela te po balia. Il n'y a pas de travail. Congo, ceux qui te lobby bon à Salinzela na ceux qui a 1 kilomètre, il n'y a pas de souci. Et voilà, ça se voit aux Zongyo monument pour les côtés, il n'y a pas de souci. Mais combien d'entreprises, Kabila, moi je veux déjà que, étant président, j'ai le droit de lui poser la question, étant congolais, qui nous donne combien d'entreprises Kabila a Tongi, Nambo Kawana pendant 10 ans. Combien de taux il y a chômage au Kabila a réduit Nambo Kawana. En parlant des femmes violées et paille, Toloba Makambuna, ce qui se passe à l'Est et Koumani, c'est les plus dangereux, on a même qu'interpellé Bandeko Nangai, ce n'est pas le viol des femmes, ni la guerre à l'Est, tout ça, c'est la balkanisation qui se passe à l'Est. Parce que oyezoleka na est bandeko nangai boyokanga malamu bato ebele bayokaka kombo wana bayebaka signification ya balkanisation te. Il faut essayer d'expliquer balkanisation elingi koloba nini. Balkanisation elingi koloba na kopesa na kolimbola yango na moi exemple toti komo na Soudan, ce qui vient de se passer au Soudan, bakaboli Soudan et comme Soudan du Nord, ce qui na Soudan du Sud. Tout le monde est à Kosovo, Sarajevo, c'était Sarajevo à l'époque. Guerre et bimi, bakosi ba génocide belé pour bakabola Kosovo, c'est des terreurs, ils ont la gaz et belé en Europe. Donc ils ont bagé à Mindele. Donc balkanisation ils ont kolobake est ya mboka et kokende koko maneti mboka na bango état. Kopanza Congo. Panza Congo. Et puis ezakaka est ya mboka te. Kananga et koko mboka. Kasai et Koko Mamboka,
ba est wana kokoma bamboka mike na kati ya Congo, et puis j'ai wana tous les 4 prétendants na Tangiawa, ils sont au courant. Je l'ai dit et je mâche pas mes mots. Ils sont au courant, il y a procédure wana, mais il y a personne oyo azako tanga yango. Ils n'ont pas de programme clair. Le Congo n'a pas d'armée. Tant que Kabila Père aye, c'est le Kabila Père le loto bossa ndenge na lobi liboso ke Congola bossa na kamingi. Ba komi koloba Kabila Père, mais c'est cet homme-là qui a fait qu'aujourd'hui on n'a plus d'armée. Comment oyena bana 9 ans, 10 ans, ozuba oyo kutaka bana 7 ans, oyo to bandaka kotsa motema, azuba ngatindi bango soki na kitona, ba kwe kokufa na banzala kuna, ce sont des enfants de 8 ans, 10 ans babandaki ko. Donc aujourd'hui, si on n'a pas d'armée, c'est à cause du clan Kabila. Donc père, fils et consorts. Et puis, balkanisation, aujourd'hui on parle, ils sont en train de faire ce qu'on dit déplacement ethnique. Donc, bazako déplacer la population à Est et Mboka, vers le Rwanda, Burundi, là où il y a la richesse, coltan, tout ça. Le lot Koloba, il y a presque plus d'habitants oyo bazako vanda na ba zone wana. Et puis soki Kabila leki ou Tshisekedi ou Kamere ou Kengo, bokomona que 2-3 ans après le Congo va être balkanisé. Donc soki ba Congolais bazo comprendre bitumbo et photo bunda lelo, il faut arrêter femmes violées. Oui, il faut continuer, excusez-moi, pas arrêter, continuer de faire du bruit, continuer de faire des pétitions, mais il y a plus grave. Pour les loyaux, tout le monde même Mukubwa, ndeko na biso na diaspora, biso nyoso toza kobunda, mais on est à côté du vrai problème qui ont menacé Congo. À côté du vrai problème que les longa na yo na poto awa tokozanga mboka ya kozonga parce que Congo est kopanzana. Pour nini awa na poto toza à côté du vrai problème. Et ça pour nini toza à côté. Ben toza à côté du vrai problème parce que Ekumani, moi si je suis venu ici, naibike Ekumani Wechi, l'avocat du diable, vous êtes très suivi. Donc j'ai voulu vraiment passer pour nous relancer ces messages. Nos frères et sœurs de la diaspora, toza bandeko. Toti kanan loko babengi sentimentalisme, qui fanatique. Toti kayango. Cherchons vraiment ce qui est bien pour nos enfants, parce que biso to commis déjà dans une trentaine, tout ça. Donc ce que nous on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'une base pour nos enfants qui vont concrétiser l'édifice. Donc, pourquoi dans le but toza à côté? La cause a été récupérée par ma vieux wana. Moi j'ai un problème avec nos vieux politiciens. Donc tous ces vieux-là, quand je parle tous ces vieux, je ne veux pas mâcher les mots. Tshisekedi, Kengo, Kabila Joseph, tous ces mondes-là, je pense que tant que Bitumbo yo et Koumani, na Katia diaspora, si mes frères et sœurs sont conscients et baza réels eux-mêmes, bako confirmer que Makambo ya ba boycott, on était parmi. C'est nous on a commencé ça, pas nous, moi seul, non. C'était un collectif. Il y a une association, il y a France, il y a Belgique, Bana Congo. C'était un collectif. C'était quoi? Tout ça là, moi, mon boulot, parce qu'on avait compris, papa. Moi, ça fait 3 ans que je me balade. Bateau, Nyon, même tout le monde a Facebook. Je suis sur Facebook, je vois quand quelqu'un il a des idées, Azopé ça argument, je dis, lui là, il est intelligent, papa, je prenais TGV ou voiture ou avion pour aller voir cet homme-là. Ça fait qu'on avait créé une synergie dans la diaspora. Maintenant, on s'est dit quoi? Comme le Congolais, il est têtu, on est têtu. Naboui Komi Longola, je suis Congolais, Ngapé pareil. Nous, Congolais... Tata Nabiso, Lumumba. Voilà. Moi, têtu. Mais têtu, ils ont la peine à Yabouzo Baté. Têtu à Maële. Voilà. Donc, on avait créé cette synergie dans 4 Europe. Que, bon, moi, j'avais vu que les Congolais, on est têtu. On est trop focalisé dans Makamba Miziki, Bassi, Kolata. Je dis, bon,
pour toucher vraiment l'essentiel, il faut toucher l'oko congolais, il s'attache beaucoup. Donc c'était quoi? La musique et les pasteurs. Mais c'était pas que tout continuer dans la pratique comme les locaux, agresser même physiquement. Les frères Ozovandana, c'est pas Kabila. C'est pas les Rwandais Azoko Bomabatu Nabiso na Est. Non, c'est ton frère. Pourquoi qu'on est bétaillé parce que lui il est PPRD, UDPS ou UNC ou quoi? Non. Mais qu'à faire comprendre, ce qu'on est aveugle, Azananzela Zoko Kako Katisate, Simbaye na Loboko, Katisaye, même Azana Solo, Katisaye, Olakisi Nzela Wanando Tiki pour retrouver Nzela Soka Boyi, Azongi, tout y est mitalier. C'est ce qu'on doit faire. Et non agresser les gens. Donc au début c'était juste ciblé. Tobanda yango sur Bokotina ba image ya kalakala ya. Il y avait un abisso moka zorape babilili na Paris kuna bokomona ba image que premier manifestation Kabila dégage na Paris, on a fait ces manifestations. Il y avait UDPS, MLC et l'association Moussoussou à Paris, Nicolas Lissiki, le vieux Roger Bongos, tous ces vieux là étaient là. Tozala qui n'a présidente FNK, Carole Isis, moi j'étais là. Na Nicole, voilà, c'était un petit groupe qui était là, tout le monde dit bon, on va bouger les choses, on touche à la musique. Et les jours où on préparait concert, manifestation, les soirs, il y avait concert, il y a Weranson et Papa Wemba na Montmartre. Bandeko va s'organiser, va bloquer concert. On dit ok. Deuxième cible, c'était Fali na Zénith. On était tous là, au Dombo, Viengando na Londres bayaki ndeko na biso esika zali courage à toi Rex Kazadi. On est resté devant Zénith jusqu'à 7 h du matin. Troisième cible c'était Weranson ici à Wana salle noble. On l'a bloqué. On dit bon ok. Sangotange Panzani na diaspora tolobi ke ok. Tozui sikoyo attention à Congolais siko mettons des projets sur la table. Mais Ekouma Ndenge Makambangwe ezalaki récupéré en l'occurrence par M. Ngwanda de la Pareco. Cet homme-là, il est en train de foutre une merde pas possible dans la diaspora. Des faux messages, des photos truquées. Mais pourquoi? Parce que Batouana, les Longwanda, Bakomi Koloba, que c'est lui, à Fungoli Batoumi Soumé. Cet homme-là, il ne faut pas oublier que c'est lui qui était responsable des trucs de la mort à l'époque, les hiboux. C'était lui. Bisso, na diaspora, la cause des combats a été récupérée. C'est pour cela même Batubele qui me reproche aujourd'hui. Ah, on ne te voit plus dans la réunion, dans le collectif, je ne viendrai plus en aucun collectif. Parce que c'était quoi, papa et Koumani? Le projet au début, c'était Bisso Diaspora, les jeunes. Parce que ces vieux-là, ils ont détruit le pays. Les Kengo, les Kisekedi, les tout ça. Ils ont détruit le pays. Ce n'est pas aujourd'hui que Bakoye la Bisso, je ne sais pas quel miracle. Il fallait Bisso na diaspora qu'on puisse constituer un mouvement solide. Mutuna ba association na ye, tout, mais un collectif, un lobbying. La bengi. Que diaspora Bisso tozala en capacité d'avoir des députés, des bourgmestres, des ministres et avoir même des candidats à la présidentielle. C'était ça le projet initial. Mais tout d'un coup, ça a été récupéré. Des agressions physiques, des menaces de mort. J'ai dit, mais là, c'était pas Oyotolingaki. C'était que tout ça, les locaux, que voilà, Tozonga Namboka en masse, groupe Moko compact. Kabila ko boma avion ta betango roquette ndenge ba Rwandais ba beta qui a président na bango. Non, akoboma biso te tozongi na mboka, aller constituer une nouvelle classe politique na mboka. Oya maboko propre, ni ibité, ba oyo basala ba conseil généraux ya NCLT, ya mbinjate, ba manifeste. Ce sont ces vieux-là, ba boma mboka. Parce que quand je reviens surtout sur le dossier du papa Tshisekedi. Nga nazalaki na Kim,
yango bazobenga yo collabo na minute oyo ya campagne électorale ozongi kaka na masolo ya papa Tshisekedi, c'est comme si ozosala contre campagne na ye. Ben, je m'aimerais ceux qui contre campagne, je suis prêt de l'accepter. De ces 4 personnes, là, avant les Congolais batia billetté na kati ya urne tokozonga, on a des vidéos, des documents tout au kobimisa yango. Comme ça, Congolais yeba nani ye akokende ko voter. Parce que il faut maintenant qu'on arrête de mâcher les mots. Il faut qu'on arrête maintenant parce que Kaza Kitoko ou Azana discours Kitoko, ah vas-y, non. Il faut maintenant bâtir la biso leur vie, carte sur table. Kengo, tu as fait quoi depuis les années Mobutu à aujourd'hui pour qu'on te vote? Tshisekedi, tu as fait quoi depuis 1960? Conseil généraux, c'est lui qui a créé un PR. Mobutu n'avait pas cette intelligence. C'était juste un journaliste tombé du ciel, boum, général, colonel, je sais pas quoi. Et puis, c'est les gens de droit qui étaient à côté de lui, c'était les papas Tshisekedi. Bateau, comment les manifestes de la télé, qu'on créait un PR, c'était les papas Tshisekedi. Mobutu n'avait pas cette intelligence-là à l'époque. C'était ces étudiants qui n'avaient l'université à Poto, tant que Zonginde, Sala Conseil général, les Tshisekedi. Quelle explication, papa, Pesibiso Potoye, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Nenge Mindele Bazalaka, tant que commis un peu âge avancé, à Pessi. Secret moko boypo, biso génération future to yeba ko exploiter amour. Ces vieux-là ils veulent rien nous donner. Les bomboko, les je sais pas de quoi qui sont même décorés. Mais ce qui a fait tuer Moulele, bomboko, il faut pas mâcher les mots. Ce sont ces vieux-là, Mobutu Azala qui n'a voyagé au Maroc, bomboko il est parti prendre Moulele na Brazzaville, Aïna na Kinshasa, il a été découpé en morceaux comme un vulgaire assassin. Et pourtant c'est un héros. Ce sont ces gens-là. Et puis, les Lonayoka qui Bomboko va payer médaille d'honneur pour service rendu à la nation. Mais c'est honteux, Kabila Joseph. Donc, tu vois que tous ces gens-là, ils ne sont pas compatibles. C'est ça que Babenga collabo. Ou pas collabo, moi, je suis pour l'histoire. Moi, je suis là, je suis un vrai patriote. Sauf que je veux mourir à cause de mes idées, je suis prêt. Mais je ne pense pas qu'il est temps de mourir. Trop jeune. Donc, on va y arriver. Mais balkanisation et Mboka, je veux juste te donner un exemple. Il y a qui ONU, à Genève, il y a 2-3 semaines, il y a une commission là-bas d'Afrique centrale et Koumani. Oh, il y a Burundi, Rwanda, tous ces pays-là, les lots, Bazako, Bomabiso, Basiejaka. RDC absent. Na komango même na Facebook, Bafingangai. Ah, collabo, na comment mais vous les combattants, vous êtes les bélés. Mais il y a eu une commission là, et ça fait des années que ça existe. Papa, Ozamuto Amasolo, il y a une commission ONU à Genève qui siège une fois par mois. Et cette commission, il y a des pays de l'Afrique centrale pour trouver la solution. Il y a des guerres en Afrique centrale. Le seul pays absent, c'est le Congo. Bon, quel est le Tozotia Sukoyawa? Quel but? Et puis, tous les pays qui siègent dans la commission, il y a 3 semaines, ils parlent quoi? De la balkanisation du Congo au sein de l'ONU. Structure, ça va pétition, ONU, c'est siège et siègeaka. Donnez mon nom si vous voulez, tout ça, c'est... Ngai na kanisi ke problème na biso eza moi problème ya communication. Congolais alingi mboka na ye, selon mon avis, hein, il y a avocat du diable, mais asa bien informé. Est-ce que bomonique il faut tout ça le système moko ya communication très efficace de telle sorte que ce que loko boye bimi net oyo a lobby na bimi si document batu balandi et loko ni nezoleka na Kivu. Au lobby les sous na lobby na kobimisa document ya audition Lumumba. Ce qui bato bazo yoka, bazo tala, bazo yoka. Au moins que congolais a collaboré pour stratégie mosusu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour communication la biso est très efficace de telle sorte que ce qui loko est sur le plan international congolais nyoso azala au courant. D'après eux, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, pour ça, là, je pense que c'est simple.
Mais le problème est là, biso congolais, tolinganité. Kimutema mabe et kumani, mes frères et sœurs, bah excusez-moi, mais moi, Nazao, babenga kamulanga pembe. Moi je parle. Congolais, tolinganité. Kaka lelo et kumani talani tiyo olobi musala na que moi je vois que je loue énormément et il y a des gens qui veulent te diaboliser. Tu as été agressé, tu as été insulté. Tout ça parce qu'il y a un ou deux ou trois Congolais qui sont jaloux ou qui balingiotent juste Moussala Zakosala, ils veulent nuire à ton travail. Et ces gens-là, ils sont plus concentrés sur Paris. Il y a des gens, caméra boye, je vais taire les noms parce que je ne suis pas voilà, je ne suis pas venu chercher des polémiques avec mes frères, moi plutôt avec le vrai assassin Yamboka Labusia Moubele. C'est pas voilà. Donc maintenant, il y a des vieux, caméra na bango, surtout sur Paris, parce que moi je suis parisien, je pars de chez moi. Kotambola na ba caméra pour intoxiquer les gens. Et puis Congolais sont comme mélier livre à boyo. Yo yebise que na kati komami ke bakoboma yo na banana yo na mwasi na yo, tout de suite il va pas lire. Il prend considération ce que tu lui as dit. Que la couverture. Mais un homme sage, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, mais ba yebisinga que mwasi na bana bakokufa. Bon, je vais voir quand même de quelle manière, quel jour, dans quelles conditions. Otangi yango peut-être comment que muto ya yaki koye biso ke bana c'était yé à comprendre quitté. Donc quand tu vas lire tu comprends que ah non c'est lui qui a fait l'erreur, tu rectifies. Mais biso congolais c'est pas ça. On avale tout d'un coup. Pourquoi? Pourquoi? Je ne veux pas employer un mot qui va encore... Employer, vous n'avez pas avocat du diable, tout ça, la discussion, avocat du diable a développé une idée contraire et invité Loba. Pourquoi? Ben, si je peux, ceux qui n'ont pas employé un mot, je pourrais dire qu'on est trop malléable. Malléable, dans la lingala... Donc on est toza un peu influencé. Donc toza on dirait Moutoubaté liboso à télévision et puis tu avales tout ce que la télévision te raconte sans pour autant vouloir comprendre est-ce que pourquoi ça la stupidité. Pour la conclusion à Koloba, nous avons un message il y a surtout la diaspora parce que l'information ne passe pas. Ils reçoivent des miettes, mais c'est plus la diaspora. D'autres nous s'est trompé ma cible. Quand je dis que le problème n'est pas Kabila, c'est pas que non. Kabila, il est responsable. C'est quand même lui qui, ça fait 10 ans au pouvoir. Donc, il a des comptes à rendre. Parce que yé moutazo permettre bande konae, ba Rwandais, tout bakota, basala kaba n'importe quoi. L'armée, il a plus de 80% des Rwandais que des Congolais. Donc, il est responsable. Mais tant que Kabila n'est pas responsable pour parler à Batato, Tofandina Bangouawa. Bangonde baza sima ya bamakambuana tout. Le peuple congolais, il faut maintenant commencer à comprendre c'est qui est notre ennemi. L'Amérique latine, les Alaki Bongo, l'Amérique. Pendant les années 70 aux années 90, c'était des coups d'État, des déstabilisations, tout ça, capitalisme, mais tant que le peuple en a comprendre c'est qui était son ennemi, les Brésil, les Argentines, la Chili, le Venezuela, comment Bazomata? Parce que eux, ils ont compris qui est leur ennemi. Récemment en Côte d'Ivoire ou en Libye, comment est-ce qu'ils peuvent aller déloger quelqu'un à Foutaraba chômeur? C'est rare en Afrique. C'est grâce à lui, tous un satellite, na Likolo, na Kini, na Braza, Tokomi, Kobenga, c'est grâce à cet homme-là, Kadhafi. Je ne dis pas qu'il est saint, c'est quand même un dictateur, 42 ans au pouvoir, c'est exagéré, mais c'est quand même quelqu'un à Komaki Sangisa. Il a fait perdre 500 millions par mois
oyo Europe et bandaki gagné likola ba satellite na bango bando défisa en Afrique. Cet homme là a fungoli batumisu. Voilà pourquoi Kadhafi est tombé. C'est pas parce que place ni tout le monde a réfugié libyen. Bazala raté. Les londes bakomi. Donc les occidentaux balingité un pays et à la développer. Balingité un peuple va comprendre d'eux-mêmes et puis va se prendre en charge. Balingi biso totikala oyo tolubaka lolombo. Donc totikala la main comme ça ko senga bango. Tant que bamoni ke tokomi ko telema biso moko, tokomi ko créer ba entreprise, tokomi ko bongisa makambu bako boma. Soki bomoni ba bomite c'est que c'est leur pion. Donc qu'est-ce qu'on doit faire dans la diaspora? To sangana. Totika kopé sa destin na biso na maboko ya ba viewana après tango bako voter ya kokoma kopé sa biso ba explication moko kilométrique oyo to comprendre lisusu te. To créer une synergie à biso de nouvelles élites congolaises. Tozonga mboka. Ba viewana ils ont fait leur temps, c'est bon. Kabila ça fait 10 ans. Bilan chaotique. Si c'est qu'il dit 32 ans d'opposition, tout le monde a un poto, même opposants, ils sont en train de faire quelque chose dans le district, dans le village, dans Bango. Si c'est qu'il dit 0, on a été tout ça, la manifestation, la chrétienne, la Kinshasa, la Bima, la journée morte. Moi, je suis Nakin, Nakondi Nakin, je ne suis pas Moutapoto. Jusqu'à aujourd'hui, 0. Il a trahi Mobutu, il a trahi le peuple congolais. Et aujourd'hui, il prétend être sauveur. Pour moi, ce n'est pas un sauveur. C'est toujours bateau bazali sous domination Yabatamboko, donc Mindele. Caméré, Kengo, donc tout ça, c'est les oiseaux, c'est le zèle du même oiseau. Ce que diaspora Toyo Kana, s'il vous plaît. Talabande Konabiso na Paris, Kuna Bazana Kata Boloko. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés manipuler par Baviewana. Tosangana, Tosalo Yabiso. Commençons à nous prendre à charge nous-mêmes. Et arrêtons de confier notre avenir dans de mains sales, qui est tous les prétendants, les candidats aux élections qui arrivent, il n'y a pas de candidats crédibles. Congolais, Fungola Miso. Merci beaucoup. Tokomina Souka émission Nabiso, avocat du diable, Sabino. Bandeko Babolingo, Bino Moko Bouti Komona, ba déclaration Oyo, Monsieur Richard Lumumba Sali, vraiment to sepeli na yango mingi. To sepeli na yango mingi mais regret kaka po ete bato mingi bazali ko lingate ba vérité oyo ya Tshisekedi o bato bakoki ko loba po ete génération ezali ko yana sima eye ba vérité sike ezalaka mais ba ene mingi ya biso bazali na poto bazali ko linga ko étouffer mais Dieu merci lokola radio Zoomel 1000 ezali wana atana basangwa radio Zoomel 1000 génération ezali ko yana sima ekoyeba eloko nini o Tshisekedi asalaka na mboka na biso ata lelo ba bozali ko sala tupona ko étouffer kokosa peuple mais nzambe ako confondre lelo bozali ko loba ete na ba élection kuna tricherie kozala mais botika boyoka soni bino bato bozali ko loba tricherie kozala na campagne ndenge za ko sala maboza ko mona teke Tshisekedi azako sala azako kokelo kote bon moni te ndenge ni population ezali yango nyosu sima Joseph Kabila ezako lobela bino eloko te ezali ba signe o lelo ke mukolo kozala ete batangi kombo Joseph Kabila eli encore donc ba PCE bokonzi pona tina 2016 mukolo bokolo ba ete o ba tricher yango nde ba vidéo to ko bimisela bino poto la bino peuple asa alobi ete oui azali sima Joseph Kabila o nyosu bino bozali ko loba pamba lelo o na Congo mobimba soko tamboli bato nyosu kaka to ko voter numéro 3 to ko voter numéro 3 yango ete na makambo bozali ko loba tricherie botika makelele boza ko sala boza na bino na bato te Tshisekedi ya kanisa ete tango bato bazali ko landa ya na poto alobi ete azali populaire mais moni ndenge to lobi ete libanda ezali katite bomoni ndenge na kati ndenge makambo échanger ndenge ke ko mona kimona meso na ye ezali pasi mingi pe mawa yango na tozali ko loba ete ba peuple congolais bako sabino te motola li sabino pongi te pe ba o nyosu bazali ko loba ete soki basali ba élection ba lobi ete Joseph Kabila aleki le 6 bogomona ndeko motola lengi sabino te po ete le 6 wana boye bakaite tozali bien préparé
tozali bien préparé o ba kozala da mibali ya tembe ba kitana kati ya terrain to mona bango les 6 mais les 6 wana boko mona e kozala ete na banzi ete ba misusu oyaki na otiki mwasi na ona bana okena Kongo lobi na kei pona kende kobundako mwasi ayoki kaka go basi ba pupula masasi kuna kufa po ete e kozala soki bato mingi bazali ko ganza ete Joseph Kabila nda kozala ngoto bobo akozala nde moto oyo tango bango pe bazali ko yate kozwa Kongo Joseph Kabila vandi baza kotala bango bandeko botuna ka Jean-Pierre Bemba mokola lingaka meka magie botuna ka Jean-Pierre Bemba mokola lingaka meka magie ndenge nini esalaka ye bandeko ndenge nini makambo nini amonaka bandeko botunaka bozalaka na kidiba te soki bokei na CPI tango mokolo baza kosambisa ye tango ekozalaki babimisi ye balingi bakende kozongisa na prison bobeleli kaka viembemba yebisa biso nanu mokolo oyo olingaki omeka magie mokolo ya baélection tango baresultat ezalaki ndenge nini akoyebisa ye kuta azalaki na baelema na ye na kati ya terrain mais bomoni tango bapeliselaki moto bandeko tala kaka Jean-Pierre Bemba pakati mbangu tina ambassade ya Afrique du Sud bandeko tala siko ndenge aza munene wana tala ndenge bandeko kima tala siko muta munene azokima sikoyo na ndenge danger ezali ndenge nini ezalaka bandeko na banzi mokolo wana ntango apakataki mbangu po aperdaki ata 3 kilo po wana mpenza ezalaki somo bandeko mais bomoni ndenge bamaîtrisaki baelema na ye mpo na kolakisa bino ete makelelo boza kosala kaka tika bosala bomoni ndenge bamama ya Kindu babambi Etienne Tshisekedi babanga po bamoni ete azali tata moko tina te bamama wana kutu balobi ete soki mpenza bazalaki prête meme balongolela ye babilamba po balobi ete aza koraisonne te comment expliquer tata munene oza kokende oyebisa batana na ndenge ezali na soki moto aza koloba lingala te aza mopaya mais aza mopaya ondimi kokende baélection na ye mpo na nini omoni ete esika kibolole na bino eza komonana bino nde boza koboma Congo Joseph Kabila te ezali nde bino boza koboma Congo pe bino boza komonisa peuple congolais passe bandeko ezali signe monene o nazali na yebisi bino soki bolobi ete bolanda malobo na lobi bokondimela ngai agangaki bamakambo ya bafemme violée awa aza koloba te partout na Europe bandeko leka bamama na biso bazali violé banini mais ake kuna na est atikali ete komona bango na misu te atikali ete komona bango na misu te ne fiske ata mbote ya pamba. Alors moi si na yaza na ONG na yango asalisaka tango asalisaka bato conscience na yelo baga nini soki akomi esika bato baza na pasi bakomi kuna atako mona ba femme violée rien omoni ki motema mabe na bango place ezali yango tolobi ete bato balingi Kongo te boza ba miyibi boza ba escroc boko lekapete nzambe asia kangeli bino ba porte boza mitema mabe tu sais que des motema mabe po ete azali ko préparer vie politique ya mwana na ye pe azali ko utiliser nde bana ya bato mususu po bakende kokufa mais akomaki pa ba femme violette bandeko ezali signe monene amemelaki bango nini ata symbole ya pamba ata ndenge ezalaka ke okeyo pesi ba mama na mboto lobiete non nazalaka toujours na pasi na motema nazali ensemble na bino banini rien zéro pona kolekisa bino ete Tshisekedi azali motema mabe bango nde bazali kosala lelo Kongo ezali kokufa ba Rwanda te ezali kaka ba Congolais nde mutu bazali kosala Kongo ezali kokufa mais nzambe na bolingo na ye na nzela ya radio na biso na oya mo muke to yebi to banda ko bimisela ba Congolais ba ko banda ko yoka biso un jour ba Congolais ba ko comprendre Mama Rosalie na zongselio maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banziete ndenge papa Roger uti koloba vraiment monsieur Richard Lumumba na liboso ya plateau ya monsieur Wechi makambo alobi penza azali penza na nzela makambo azali koloba Congolais nde alingaka vérité te Congolais soko bandi kotiela e vérité likolo ya mesa okomi ennemi na ye azali premier mais po kosela o makambo po abebisa réputation na yo mais oyo Richard Lumumba lobi ezali penza yango wana tozali ko regretter mingi tango biso tolobaka ete monsieur Richard Lumumba po sala politique ne malamu ebongi ete akende kosalela yango na Congo po ete bato mingi na poto mituna bango se komi ya kopola tala ba idée ya malamu azalaki na yango bakei basangani bapesani ba idée ya malamu mais kaka bangwanda oyo bazwi ba récupérer ba idée na bango pe ba yeko kotisa bambuma mabe pona ko bebisa yango tala omoni ndenge batata wana ya kala mitema mabe kaka
balingi meme te bajeune basala vie politique to carrière politique na bango na mboka na biso baza kaka koetufe bango ti lelo awa na poto ezali pasi mingi pe mawa yango wana bandeko babolingo na banzi ete oyo toyebisi bino yango wana oyo azali na matoi ya koyoka ayoka me nayebi ete bato ya mayele bakokomprendre bakoyeba eloko nini oyo biso tolobi na mokolo ya lelo pe tosengi na bino ete bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.